Femme artiste, azali moi c'est comme toute autre femme. Azane ndenge moko na femme politicienne, na femme journaliste, na femme médecin, na femme avocat, na femme juriste. Biso nyonso tozaka na kati ya société to sala misala. To lingi pe to prouver na monde que moi si ya théâtre aza moindre te. To lobi que moi si aza bongo te. Moi si oyo aza la potentialité est belle. Moi si o atangi azana mayele l'intelligence na sagesse akoko ke na ba fertilité te. Mibali bazo gagner biso po ba okanta toza faible so ba lobi na biso kaka moi sa tonga kamboka te. Surtout biso ba to sa théâtre toyeba toza banani. Esengo kozani ni mwana oyo boti amona bolumbu na mama na média ezo sekama tozo talama na mutu nyonso. La femme arrêtera de faire ba bêtise oyazo sala kaka tango akomiye ba soki azanani parce que ce mutu ayebi oyo yazali ndako yeba comment kotambola to la kisabasi place na bango ezakanini dans la société to la kisa moi si que tant que azali ko sala oyo société ezali kozela ya sala te c'est une trahison. Moi so aza forte eza moi so pe ayebi ko transmettre o aza nango et pas ya basus moi sa tonga mboka te eza makanisi ya kala lelo yo biso basi tokoma kotonga parce que biso basi tokoma ko sala ete makambo belé kende liboso même ngape na kotaka likambo ngo doute likambo ngana bitena nango abimisa ngo na ibandeli nango nani créatrice ya phrase wana parce que kaka batonga kala babimisa phrase akoloba que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Moi, ça tonga kanda koute, nandimite kwe la biso. Ce que kwe les biso, nous sommes des femmes fortes, to kolokato réparer, afin que to sauter, bah, comme la biso pour que tu avances, na oto kana rosal. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abandaki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo batambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba avion ba kenda partout ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika batuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo sanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à olobate mais tant on a ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana akomiloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na ko moi c'est sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigner moni na nzamba Ozana wasai na bomo nanga tukana nzambo na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto on a Genèse wana to songi na kati ya Bible ni bandeli ya masolo parce que mutu atraisa ke zaki mwasi nkola lobi kosimba te nyoka ya kosi ye ya memami lito inekei. Donc je dirais qu'on dirait moi si tu as facilement lito yo ka pam pam to linga ko se laisser faire to tika lito ina biso na n'importe qui oyo ki po na misala o trahir uto libandela entre nous on se trahit pam pam ne bakate zakani to ko banda projet to bandi bien to définir on peut bien to coucher on peut na papier mais suka moni ko na bonga na ke
yango Annie wana penza te ndenge azomi makambo yango te. Mais va voir Annie, parle avec Annie. Qu'est-ce qui t'empêcherait ya komona Annie au solana Annie pour que bon réparer ce que sengeli est réparé. Mais to lingi ko trahir mingi. To lingi ko se trahir. Dinga les tapé moi passé hein. Vous allez me comprendre dans la villageoise. Je suis né grandi au village, sauvé par les études. Donc nous toutes les études, j'allais pas connaître Kinshasa. Et on n'allait pas se connaître comme ça. Donc vous comprenez que nous avons moi lingala pour ça moi passe. Merci beaucoup à vous. To lingi ko se trahir mingi. Mais ngai na ko vanda wana te. Parce que ça na tina te. Lelo yo to na bosenga ya basio yo ngala benga ba femme proverbe 31. Basio ba bi otonga. Basio ba bi ko sangisa. Basio ba bi ko sangana. Basio ba bi ko tambole longo pour que mboka ekende longo. Pour que avenir à lobby ya bana ezala ya malonga. Boete hein? Ngala benga mingi mwasi azalaka na benga kaye auxiliaire. Auxiliaire na banzi ebele tokenda classe tozali awa. Auxiliaire ezali verbe edaka, les autres verbes pourraient se conjuguer. Parce qu'on a benga mwasi azabongo. Mwasi azali verbe edaka, ba verbe musu pour se conjuguer. Pour que mobala se conjuguer bien faut mwasi azala pembe. Ça la femme a se conjuguer malamu te. Boyeto. Si on a tina ya lelo, en tout cas, je suis une femme qui parle beaucoup pour dire quelque chose. Je ne suis pas une femme qui parle beaucoup pour ne rien dire. Je suis une femme qui parle beaucoup pour dire quelque chose. Mais pour la lelo, je m'étais dit, na kolobé belete, na épingla qui quelques points, je m'étais dit que la femme, pour attraire te, faut être une femme forte. Et une femme forte, j'ai épinglé quelques caractéristiques. Où ils ont caractérisé cette femme forte-là. Où attendez qu'on m'appelle, tous ensemble. Pour une femme forte, voilà. Pour une femme forte. Et Sengeli, Yaliboso, déterminé. Na maïnion sozo sala pose à la détermination parce que sans la détermination okende musikate obando suka kana nzela point ya mibale moi si o azali forte a se comparer kana ba mususu te oko se comparer na ba mususu pona likambu nini parce que yo za yo ya za ye ngana zanga même liboso nzambe nzamba mona abiso différemment. Amona msolo lenge mote. Nenga mona anga nenga mona kayete nenga mona kayote. Parce que nzamba yebi mutu na lolenge na ye. D'où na mokilo ase nenge peut auto vivre. Si tu veux être une femme forte, donc qu'on se compare kana mutu te. Parce que Annie aza Annie, Mireille aza Mireille. Voire même les noms est différent. Bilongi est différent. Banzoto est différent. Milaye est différent, Mikus est différent. Si on se compare dans Moulinga Likambu, Nini. Caractéristique à Misatu, une femme forte. Et c'est qu'elle a la confiance dans ma capacité. Je suis ce que je suis. Et c'est qu'elle a la confiance dans Onazali. C'est comme dernièrement, j'avais dit à quelqu'un à Tounier. Je te déclasse. Pourquoi? Parce que réponse là, il y a réponse à Mouto. On a confiance dans l'OAYébité. D'où, même si je te déclasse. Moi, je suis ami Yébi. Je chante très bien. On a confiance dans Onazali. Alors, c'est la théâtre, c'est très bien. On a confiance dans Onazali. Oteka kana wenza matete ngaso na oteka yaya na chamwaga. So chenga na tege loko chamwe na mukolo moko pona hiyo teka. C'est ça une femme qui a confiance dans Oyoye Azali. Quatrième, quatrième caractéristique, Azali, elle n'a peur de l'échec.
pour ayebi que échec nyonso ezalaka échec te kokue ya mosusu ezalaka okue pour que opopola mabele bien otelema o avancer bien bato ali français balobaka basusu benga yango reculer pour mieux sauter donc okobanga échec te po échec ezalaka échec te échec ezalaka po apprendre biso mai na kosa lobby lokola lelo na meke koteka matembele na kwei poani parce que na géraki yango bien te faut prochainement na sani na gérer yango bien pour que avancer pour que na longa na matembele ya mipiku na koma na matembele ya basak boy tozokana merci caractéristique ya mitano une femme forte a reconnaîtra qu'à un moment il y a faiblesse. Ayebi que na minute on a faible. Faut na sala nini, on a comme makas. Faut na se fortifier. Faut na milendi, ça na kosa nini. Est-ce que je dois aller partager avec quelqu'un qui est fort? Est-ce que je dois partager cela avec Dieu? Est-ce que je dois faire comment? Tant qu'on reconnaît ma faiblesse na yo, tant qu'on reconnaît ma faiblesse na yo, on peut y aller pour sauter, on peut y aller pour avancer, malam. Toto kana? Merci beaucoup. Na moni pas de commenter. Voilà l'ordinateur na mitou. Merci beaucoup. 7e point. Tu es comme dans la 7e. Si. 6e de la haute temps. On va reconnaître ma faiblesse na yo. Bino de vous sauter. 5e. Ya liboso na lobaki aza déterminé. Ya mibale a se comparer kana mutute. Ya misatu a la confiance dans ma capacité na ye. Ya minei abanga keloko te. Ya mitano ya solo na sauter. Yangwana, ya mitano yangwana. Ya 7e, 6e, voilà. 6e, elle sait prendre des décisions difficiles. Une femme forte sait prendre des décisions difficiles. Parce que dans la place où tu te dis, je fais quoi? Je me débrouille comment? Cette étape-là, et une femme forte, c'est celle qui est capable. Il y a une décision où il y a passe. Mais je fais ça. C'est celle-là, cette femme forte. Il y a 7e. Où est Darani la France? La Lingala. Sambo. Il y a Sambo. 7e. Ayokaka, pe asalaka ba analyse. Elle écoute et analyse. Parce que moi, si moi c'est ma casse. Moi, si na bosenga mboka se développer. Moi, si na bosenga foyer na famille se développer. Moi, si na bosenga mayazo sala et se développer. Azaka bito ya koyoka. Puis asalaka ba analyse ya mbo pratiquer. Yokaka. Oyoki ani, oyoki mbudi, oyoki sima, oyoki liboso simo vandi, o analyser yango yambo pratiquer. 8e point. Moi, si on est forte, elle est respectueuse et digne. Elle est respectueuse et digne. À ça, il y a la salate. À ça, il y a actuellement dans les réseaux sociaux. TikTok n'a pas de combinaison pour faire le téléphone. Parce qu'à chaque fois que nous faisons là, je tombe sur une insanité, sur des bêtises. Et comme il y a exposition en autres à moi. Ma bina moko atinate na TikTok. Siko ebela ba mama to vandi abalingate ba ba ta ba danseuse. Mais bango moko actuellement lelo to ko ba danseuse biso no sur la TikTok. Bongo tala ma bina. Omi yoki soni po yoki mawa. Une femme nani respectueuse ne peut se comporter de la sorte. À côté ya nini na baninga basi. À côté que la bana nini lobby. Parce que nous sommes tous à l'élo, répercussion dans les bana biso. Donc tu que la bango ni lobby. Jeunesse lobby, jeunesse et allés à venir il y a lobby. Donc nous sommes tous baby ça, bana so pas ça, pas baby ça, to pas baby ça. 9e point, elle dit ce qu'elle pense. Dans le bas qui on est bandé, on a bandit qu'on introduira. Une femme forte
elle dit ce qu'elle pense. Tant on a monique ngana maman ni toto tambola malamu te, je dois le lui dire que si ko yo toto tambola malamu te. Tant on a monique ngana maman milo, on dit moi ba et comme au kota fona loba. Maman milo en tout cas boete, eza malamu te. Tant on a monique que moninga zo tambola bien te, fona lobela ye. Na ke koloba na mopanzi te, fona benga ina lobeli ye. Kendeko zo tambola malamu te, boete. Photos à la boto sabo. Et ça moi belé amener na sisa. To comme na 10e. Une femme forte, elle sait gérer également ses problèmes. Une femme forte sait gérer les problèmes de son foyer. Une femme forte sait gérer les problèmes abipa union sazo kende na musala, na nzela zoleka partout azoleka. Une femme forte à s'enflammera pas en pambaté. Parce qu'actuellement, comme ça, dans la Kinshasa, Moutounion, on dira comment on a évité. On dit comment on a un problème, Moutou, on dit comment moto, on dit, bon, attends, la bise, sur tout cas, Moutou, pas de moyen, sur ce qui pardon, mais l'on est passé. Mais tant que nous se comporter, boy. Pour l'hôpital à la banane, autopéka na société on peut à la nini parce qu'on ne sait jamais le long na niature na bis na seigneur pardon boni ko limbi sangai oyebi côté de okuta na l'hôpital oyebi tam so yatene kuke moko kuna ngam na ko fungolela yo tam so mwana ngam ta ko fungolela yo donc yeba ko gérer ba problème ate siko vandi po basi to zaka na chocho na mapangu omona voisine na voisine bo ba voisine me bolo balakate pour la problème nini. Une femme forte doit savoir gérer ses problèmes, quel que soit le niveau na yango. 11e point, à limite. Une femme forte c'est mettre des limites. Oyo na ko simba te, oyo na ko simba. Oyo na ko sala te, oyo na ko sala. Awa na ko leka te, awa na ko leka. Awa na ko kota te, awa na ko kota. Ata soki na koti awa na ko suka wapi. 12e point, elle pardonne. Une femme forte, elle pardonne. Surtout sur la Bible le bina bisonini sur le pardon. La pardon est la force, c'est ça la nini et libéraka. Pardon est la force et libéraka. Une femme qui sait pardonner. Makamunaye kozala libre ko se libérer na makambu et belé. To comme na 12e point. Moi si une femme forte sait prendre soin d'elle. Elle sait prendre soin de son corps, soin de sa maison, soin ya bisika nyonso yo avandi. Parce que nous autres personnes la salité ba finga na balabala boyete. Nous autres ceux qui bosoto batini la biso minoko boyete. Nous autres ceux qui pesa bosoto. Nanda kunope kozala bosoto. Kozala basi musuto mona balabala ozomona aza soin na nzoto. Mais so koti na ndaku ne okomela mai na faire na ete. Siko comportement de bosoto pe kimisa mibali musu na bandako. Eza mibali musu bafanda suna bandako te bonda kwa tellement salité, moi va na ndaku ne moko ezate. Cette femme-là, elle a une femme forte, elle a digne, moi cité. Parce qu'elle est sale, elle n'est pas propre. Pour Yasuka, une femme forte, elle transmet son savoir et son expérience sans prétention. Na yebi eloko moko songolo esengeli na transmettre yango na bandeko na nga basi pe mibali mais sans prétention na lolenge longo bani na lolenge ya kitoko na lolenge ya malamu ye wana mwasi abengami mwasi ya solo femme aza digne femme abengami une femme forte. En conclusion nakoloba boye mwasi esengeli otala mutu na yo
mwasi tango nyonso ozotambola miloba désormais nakozala meilleur na likambu nyonso. Désormais okozala meilleur na likambu. Désormais okozala meilleur na likambu. Merci beaucoup.
kende kaka bozo yoka. Et c'est le chat d'écouter. Merci les enfants. Donc il y a déjà que, en tout cas, attends si vous avez relève les avant que vous avez maman ni, au PESA, 10 minutes dans la maman pasteur, maman y a, qu'elle a bien sûr. N'a pas de la maman pasteur, on a trouvé maman pasteur, n'est qu'à maman y a badé pour le balobi, ma camion c'est un mola, peine à l'Idoba ya Nzambe, yango nde mutu ezaka bouclier, yango nde eanseka ke kangaka, ma camion surtout. Maman est moi retard, mais tu peux moi 10 minutes à l'eau de la vie sur la femme et la trahison et à la trahison. N'est-ce moi ça go zala, azala moi ça azala exemplaire, femme dynamique, femme forte. Moi ça m'a cassé. Elle est confitée yaya. Voilà ma belle femme forte, elle pas mobile non nanda. Aujourd'hui tu verras. Moi je suis une femme forte. Au savoir la maman passe de venir. On applaudit. Pour ton amour infini que tu cesses de manifester envers nous. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as rendu cette journée possible. Merci. Seigneur, nous sommes ici ce soir pour t'écouter. Cher Saint-Esprit, dirige-nous pendant ces moments, afin que tout ce que nous allons écouter en ces lieux donne gloire à Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je 10 minutes, je m'excuse pour le retard. N'explique qui na maman santé tungisaki moi muki. Alléluia. Vraiment bolimbi sisusu makasi 10 minutes bo pesingai na respecter mais on a débordé moi 2 minutes pour tenir nga rigueur te hein ya bolimbi si muki na misengeli. Est-ce que ko senga za mabe? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux montrer à ta voisine comment on acclame pour le Seigneur des Seigneurs? Quel est bien, acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui nous a donné la force. Alléluia. Na respect nyonso na nango pona yo. Soko zala ki ate na poko lelo na nga kote ya te. Bakitsa pa manangana te yango. Alléluia. Si on peut s'élever pour honorer l'autorité de la parole de Dieu. On voulait lire la parole de Dieu. Nous allons mukanda na Marc chapitre 16. Donc au bandana premier verset tokitati na 4. Histoire en gros chapitre mobimbo que notanga na ndaku. Lorsque les sabbats fit passer, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Reprenons nos places. Amen. Soko salango kuno zo betela Yesu Masia maboko, ozo perdre l'autre côté. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour cette occasion qu'il a rendue possible. Et je dis aussi merci à Maman Annie et à toute l'équipe. Oh, Yambinga. So babo ya kalangana yawa. Alléluia. Et on faut remercier l'équipe. Thème nangana ngina na lobela pendant 5 à 10 minutes. Nangina lobela mo mukela likambeta libasi. Alléluia. Maman chérie, alobi makambo ebele malgré na retard vraiment na zuya mutu ya maman Zamba Pambola.
bien aimé nangi na ye business betoloka li solo moko keza na basi basala pe exploit na Bible oyoki nga bien te nangi na betelo li solo ya basi basala be exploit na Bible amen et likambango ebandi lelo te thème nanga poko elo ezali qui nous roulera la pierre eza thème moko eza question basi o histoire ngo to ebi ngo bien wana Jésus asa kufi na ye bake ko kunda ye ba disciple bazalaki na chambre haute bazo banga enfermé na chambre haute ba disciple wana bazalaki mibali nazo signifie que bazalaki mibali maintenant basi oyo Marie de Magdala eza mwasi oyo ya ndumba oyo Yesu asovaki na baninga na ye bazuli kanisi balobi te tosomba malasi tobima tongo parce que Bible ezo ebisanga que il faisait encore nuit na ba version mosusu babimi na molili bazokende wapi bazokende na tombeau pona kotia malasi pona ko conserver corps ya Christ etikana ebiso ke tango basi oyo bazuli kanisi oyo basombi parfum bazokende mibali bazalaki bazolenga mibali bazalaki incapable osala likambo basi bazwi likanisi bakomo kende na tombo tango bazokende bazana nzela na kata ko kende babani komituna l'idée est bonne tosombi ba parfait yango mama toza basi siko nani yango akolongolela biso libanga oyo batiaki na kunda Bible lobi libanga ngo ezalaki munene pe suki wana tezaki na so ya ba romain et comme libanga ezalaki munene ezalaki ko peser bango ko basi bazalaki na équation situation ezalaki compliquée malgré situation ezalaki compliquée bazongaki simate ba croisaki maboko te balobi te to fanda na biso toza basi likalisi tozwi resomba parfait eza bien bongo siko équation eza kuna situation difficile impossibilité eza kuna libanga wana qui nous roulera cette pierre biso toza basi wana balembaki te basi wana tango bazombi tuna bazokende kaka Bible lobi barekilaki te mais bazalaki ko avancer naye koyebisa mwasi moko na poko alelo ozali ya ozolandanga kozongaka nsima te deva baéquation yo kendaka kaka na kati ya situation ozotraverse wana ya passe avance et ntango nzambe amonaki bamotivation na bango baintention na bango l'idée était bonne malgré baéquation wana ntango bazokende nzambe aenvoyaki ange adepesaki ange pour aya aroule libanga wana amen alléluia bien-aimés, serre le Seigneur avec des motivations pures. Amen. Et que ça, que tout ça, la pemboka, na ba motivation moko pure. Amen. Tant vous avez montré que motivation est là qui malam, atindela ki bango ange pour aya alongola libanga na entrée ya tombeau ya Christ. Balongola ki libanga na te po Yesu asekwa. Non, Yesu azala ki sa sekwi. Balongola ki libanga na po basi bakota avec facilité na tombeau. Alléluia. Amen. Et si quand on a que n'importe quoi, on a que n'importe qui te moi sur Zalia. Ou n'importe qui te. Et tant que basi oyo bake, bakoti ba constater que Yesu Masi a c'est quoi qui. De par là que Yesu aye ko bimela bango, a confié bango mission. Aye bisi bango alobi, allez yaya otanga ko lekango Zalia tika na telema. Amen. Allez, est un verbe d'action, oui ou non? Oui. Est-ce que balobi rester? Oh, faut tellement pour n'amboka na biso. Amen. Moi si faut tellement pour na foyer na yo. Amen. Moi si faut tellement pour na foyer na yo, pour na société, faut tellement pour na ndaku na yo. Oza maman, oza la kata ndaku yo bata makamune le kana kata ndaku na yo. Est-ce que oza moi si? Ndenge maman na biso ucholo baba yaya. Femme forte hein, eza moi si otango telemi makamweni nyanaka. Amen. Alléluia. Amen. Yesu eko confier ba mon mission. Alors bibo ke yebisa, ba yebisa banan, ba disciple mibali. Oyo ba batamaki.
Tu respectes bango mingi baza ba chef na biso metika na yebisa que moi si tu as de la valeur. Amen. Ba chef baba ta mi papa bolimbisi ba papa baba maki mais basi ba bimi na molili o ba kende ko chama las na lilita Yesu. Una be ba kutani na Mesia apesi bango confier bango mission. Oza une femme missionnaire. Amen. Bakendaki na mawa baye kozonga na esengo. Et Yesu Masi a transformé ki bango bakoma ki évangéliste. Yaya muto ba confier mission que le roi évangéliste. Kanisa lisolo ya femme samaritaine donc moi ça kutana na ye. Ba sololi azaki na ba position na moko. Yesu pe na ba position moko. Mais donc ba continuer na lisolo moi ça musamali atali le muto na kutana azaba kigana ngate ongana swaka. Kwa sababu pe moi sandumba. Akigana ngate. Wa zandenge mususu akokana mibalo bazwa ngate. Atika kisha kimambangu. Koyebisa na ba gouverneur voir. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Amen. Yaya kokutana na Yesu et bouleverser sa vie. Amen. Toko kutana na Yesu kotika la jamais les mêmes. Amen. Et basi oyo basala ki exploit. Tangu mibali bazaya kobatama. Bango bandimaki kobima na 5 heures kokena lilita ya Yesu pona kotia malasi tangu bakena lilita Yesu elukelaki bango bonheur bakutanaki na Yesu basi yo bazalaki bato liboso ya kokonstate ke Yesu basi asekwi mpe bake koloba Yesu bango oke koyebisa na bandeko na anga tokutana na Galile yeba yebisi mibali yango yaya mibali batembe omwe mibali biso basi bitema moi si soka s'engager au salaire lo bien mais mibali abita basa biloba Bible le bito ba yebisi bango bazaki pio bita basu bandimaki te mais tango Yesu yeko bibela bango nde bandimaki na yeko yebiso na poko lelo yaya koza mwasi ya valeur. Amen. Koza mwasi ya mayele. Amen. Soki basi basalaki exploit na Bible mibali babata mi bango babimi po bakende wapi Yesu azakisa kufi na ye. Est-ce que intérêt ezalaki susu mama intérêt ezalaki susu te po Yesu asa kufaki na ye. Est-ce que soki bakutaki wana batiaka malasi anga mona bango la reconnaissance batali babi Yesu asaleli biso bolamu surtout Marie de Magdala oyo azalaki ndumba oyo Yesu atransformaki identité na ye apesaki identité asika alobi na kotika na différentité na kosomba malasi nakende kwambole etango akei akutanaki na Yesu Masia Yesu akofiaki bango mission bango nde baza bato aliboso bakonstataki ke Yesu asekwi mibali te basi yaya oza mwasi ya mayele naye koencourage oka na pokolo oza mwasi ya mayele baide ozalaka nango ya kitoko wana tia yango mpo na foye na yo mpo na mboka na biso yaya mwasi tika ne peso définition ya mwasi mpo na cité mwasi en hébreu babengi ye isha définition ya mwasi epuis balobi parce qu'elle a été tirée de l'homme. Vous savez la définition moi si Isha en hébreu parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et Ève comme il y a sa maman na biso ya liboso photo yeba ba biloko. Ève signifie la vie. Amen. Donc une femme doit communiquer la vie. Amen. On est là pour influencer dans le bon sens. Amen. Vous voyez que ça n'a pas si influencer dans les gens. Amen. Nous devons influencer dans le bon sens. Amen. Maman où tu peux énumérer ma point wana. Nakata songi songi kozalate. Nakata ba fertilité ko ba kuta yote. Amen. Posoko tongi. Est-ce que muto ke tonga? Et là on va reprocher. Ayoki yango a changer te. Osungi epete. Alléluia. Amen. Tolobi ke fo zala mwasi ya mayele zala mwasi ya baide ya malamu et kozala ignorante te. Alléluia. Amen. Kozala pe paresseuse kozala paresseuse te. Zala une femme courageuse, une femme combattante. Amen. Je dis et je vous remercie. Amen.
lisusu oyo kanga après to conclure na suka ekosala biso bien tomibete bango. Merci beaucoup maman Milo pour la micro et merci à ma maman qui m'a précédé là, maman Mireille, maman Malou, maman Pasteur. En tout cas, tu parles de l'ami parce que tu es d'abord les servantes de Dieu au vrai sens du mot. C'est vrai que nous sommes tous serviteurs, servantes, mais il y a des gens qui sont dans le sacerdoce. Aujourd'hui, grâce à merci beaucoup, Naba Maman. Je pense que ma maman va le dire et belle. On a vraiment que pousser parce que qui n'a le déjà. C'est ça le malheur, il va intervenir dans ce cas. Mais bon, c'est une bénédiction, Babo Yakamote. Moi, je veux plus aborder les choses. Na komeka ko éveiller ma maman pour un peu origine ya journée où le toujours ça la lelo. C'est vrai qu'aujourd'hui nous fêtons la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Ikambaro il y a le 8 mars, il y a le mois de mars, toujours Kendaka et puis au fur et à mesure que toujours évoluer, ils ont changé le concept. Tobandaka la fête de la femme le 8 mars, tu es au Malélo, quelques temps après, tu as commis la journée de la femme, une journée de réflexion, et aujourd'hui nous sommes au mois de la femme. Et Bandawat. Et ça n'a pas même belé. Mais Bandeli, tant que nous sommes à la Tamaputa, tant que Bandi, pour fêter Penza journée en awa. Ma maman est belée, parce que et ça fétité, et ça poété, et belée, mais tout est de la Cameroun. Effectivement, journée Oyo, et soit mon c'est comme ça qu'on dit en Lingala, et soit fondation d'amour, et pendant depuis 1857. 1800. Je ne pense pas que la 1800 va être sur le côté. Donc il y a eu des femmes qui ont payé de leur vie pour que Bissolero, comme à posséder la journée pour qu'aujourd'hui la femme puisse avoir une place dans la société. Pour qu'aujourd'hui la femme soit entendue. Pour qu'aujourd'hui, moi, c'est comme appelle qu'on dirigeait l'Assemblée nationale, Tomona, maman Nabiso Janine Mabuda, a dirigé l'Assemblée nationale. Lélo, il y a une femme que moi j'aime et que j'apprécie. Mais évitez celui le roi de Zabassi, Lélo, du Kamama, je peux te voir de la route du Seigneur. Et ça, la maman a dit, c'est une femme très forte qui dirige une catégorie d'hommes où il n'y a pas de diriger. Et ça, maman a dit, c'est Bestine Kazadi. À sa présidente, il y a équipe V-Club. Il y a 20 ans avant, Tokoka n'a jamais imaginé le roi. Nos enfants viennent de chanter. Que les noms moi c'est à côté de ça la nuance. Et ça n'a passé à travers le monde. On va comme la présidente de la République. Mais les noms, ils sont toujours vivre. Les fils, il y a Oyo et Zala, combat Moko, Basi, Bakoufela, Basi, Bakoufaka. C'était aux États-Unis d'Amérique. Basi Bakoufaka, simplement parce que Bazaki a réclamé, Oezaki, réduit
il y a heure de travail. Elle trouvait qu'elle travaillait beaucoup. Et c'est là qui, juste de revoir, ton na ya musala, reduire na heure normale. Aujourd'hui, nous travaillons pendant 8 heures du temps. Mais elle allait au-delà. Juste simplement la réclamation de réduction, la réclamation de augmentation à la salaire. Parce que je travaillais mais parce que je salaire moutier. La réclamation de égalité entre Basina Mibali na Oyetali Bisala. Réclamation de la crèche pour la base de la pendant que vous avez au sala. Elles ont réclamé la crèche pour que Bana la protéger, mais Bana va protéger. Et à ce qu'on va réclamer le respect et la dignité. Yangoana Basiwana Bakenda Mbeka. Basiwana Bakenda Mbeka, simplement parce que la réclamation. Journée Oyo, ce qui Nations Unies, et ça dit que la effective, c'était pour célébrer la femme. Pour célébrer les efforts de la femme. Maman Pasteur a offert cette histoire. Que les femmes parfois, nous ignorons qui nous sommes exactement. Moi si, Azawana Maman Dilalolaki, nous nous contentons des miettes. Tosana, et ça n'a pas été délégué ça la capacité. Au moins, moi si, attendre peu importe l'étude à ça. Mais pour d'ailleurs, on va dire, nous connaissons ça, il va dans la vie. La tique n'a pas mis ça, les abonnés du sabbat. Moi, je suis pas papa de la lobby. Nous connaissons moi, c'est la vie. La tique n'a pas mis ça pour avoir la côté, avoir la côté, mais pour nous, il y a des côtés. Les femmes, nous devons connaître qui nous sommes. Il y a eu une femme, c'est vrai, et ça qui n'a pas combat. Mais une femme s'était levée. Une femme s'était levée, c'était en 1910. Comme on est Zalaki, Clara Zetkin, à Télémaki. Et Zalaki n'a pas journée internationale, il y a la femme. À Télémaki, le dit non, la femme a droit à l'honneur. Il faut pas qu'on tienne journée moko et à l'honneur de la femme. Et donc voilà. En clair, c'est pour dire quoi? Que s'il y a eu des femmes, dès que maman pasteur a lobby, qui ont rempli les conditions au maman pour dialoguer et qui s'étaient levées pour militer pour la cause de la femme hier. Et pourquoi aujourd'hui, ils sont basés. Donc, on dit que c'est la première fois qu'ils sont au lélo, basé dans l'espoir de la vie à l'autorité. Aujourd'hui, voici à comment sombrer Nakati Yababilo qui n'avance pas. Pourtant, la réalité sur le terrain est sur la que à chaque fois que mon kili, à chaque fois que le désespoir entre, c'est la femme qui se lève pour donner de l'espoir. Tout le monde a un piège et yaka. Misala va pas faire pour faka. Ma maman de la télémaka. Mon bon comment ma casse. Na époque, tout le monde a ma maman dit pour la babotama. Tout le monde a ma maman taille ça babotama. À l'époque, nous avons fait l'eau, la sacoche doit bébé. Mais tout le monde a les bima parce qu'il fallait que la maman nous par tout le moyen comment pour faire vivre ma bota. Accueillir son 17 bimoudé, il y a ma
multiplier ma stratégie. À avoir la carte, à côté de Kélemba, pour d'âme, carte de foot à la dame, ni Kélemba foot de la classe, papa va organiser la côté. Tout ça, tout sur la maman pasteur. Laissez la vie, papa, parce que ce qui a Dieu Luca, aïe pression salaire à la vie, bon, débrouiller la vie. Salaire, moi, comme, attention, papa, il dit que salaire, on est comme à la fin du mois de. Pour d'ailleurs, il dit en Barcelone, tout est en foot. Mais c'est à la maman, il y a pour multiplier ma stratégie. Ce qui est là, qui a montré qu'il a mis le point pour 3 jours, à la vie pour ma dès pas 3 jours. Mais il y a une nuance. Pourquoi tous autres dit d'amour et qu'on va en avoir qu'à éparpiller? Donc, on va voir tout le monde, juste, na Bible, Jésus va kabilia ya bana mapesa na bambwake. Mtu awaki ngata ya bambwa na uzwa. Baba mtu kumulu kabilia ya bambwa. Nazoka ele kalamoka pourvu que vous collez le canon de maman. Femme et trahison. Maman dit le famille ça qui t'aime. Alors na kata Bible. Adam, tu as créé une chose Adam. Eva a yébé à quoi il s'habille. Mais Adam, Eva lui m'a pas na yé. Qui devait protéger sa femme a exposé moi si vous êtes Nous avons dit pourquoi as-tu fait cela? Il y a le Mingaï moi si vous avez fait cette Mingaï. Place-moi dans le terme de monsieur Bani. Donc, nous avons dit que na kati ya moki, na kotambola ya moki, la femme a un devoir moko ezali ya makasi. Au Congo, nous pouvons dire aujourd'hui aussi que s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est aussi à cause de la femme. C'est à cause de la femme. Na Congo, nous ne parlons pas politique. Mais ezali de la Congo père Madame Kofi donc permettez-nous de le mettre pendant une seconde. Na Congo, moi si je suis moi si vous sous alors nous partez le mal de mon monsieur, il est pas de ça. Oh moi si madame le pas moi mon bal pour aider. Je comme moi c'est il est pas de ça, il va pour ça la pour aider. Pourtant nous avons des filles qui sont des médecins. Nous avons des filles avocates. Nous avons des femmes partout dans l'instance dans l'armée, dans la police, partout dans la base. Mais pourquoi la femme congolaise a dit qu'on est à niveau n'a été? Tout ça, la femme docteur. Tout ça, la femme licenciée, graduée. Les gens qui ont un bon comme ça, comment on a des griffes ou un bon comme ça. Alors que tout ça, dans ça, la coupe de couture. Mais si on tourne, on s'est la ligne, on a dit, on a la coca, on a la carte à coupe de couture. Et la discipline, nous devons valoriser ce que nous sommes. Moi, si Azali, très, s'il y a l'émotion, il y a épanouissement, il y a développement, il y a base. Moi, c'est comment moi, c'est postuler à poser candidature. On a voté on est à ma mamie. Est-ce que tout le monde a dit qu'on a l'hôpital de mais est-ce que vous avez osé parce que vous savez que la femme c'est la paix, c'est la vie comme vient de nous le dire maman pasteur, que ceux qui moi aussi ont dirigé peut-être ceux qui nous qui est déjà mais papa, place à décider, tu le dis que papa n'y sans oublier que Azon va exposer moi si voilà Naban. Maman pasteur a
moi comme étant être semblable. Ça veut dire que même Dieu, notre Créateur, savait que l'homme avait des limites très importantes qui devaient être comblées par la présence de la femme. Voilà. Mais les hommes sont basés. Donc, comment la plus humaine, nous avons failli dans le devoir de la mission et la création. Nous ne soutenons pas. Nous ne soutenons pas nos familles. Parce qu'on dit la famille, c'est la cellule de base de la société. Tout commence dans la famille. Voilà pourquoi on a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça veut dire que quand on éduque une femme, on sait que la femme va éduquer 5, 6, 10 personnes. Et pour la télé, on a cassé. On a avance, il y a des derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Les femmes, les mamans, qu'est-ce que nous allons enseigner à nos filles? Si aujourd'hui, nous ne voulons pas prendre aux responsabilités, on a payé pour appeler ça mission. S'il vous plaît, je ne dis pas que c'est ça. Mais s'il vous plaît, demain, si par exemple, par bonheur, par audace, maman est à l'objet, n'a pas postulé, je voudrais que toutes les femmes qui sont ici présentes, parce qu'on va quand même voter maman. Tout le monde a fait à Dieu, ma puta, c'est vrai. Maman n'a pas peut-être l'argent. Mais peut-être que le maman n'a pas au salle. Et que peut-être sa mission, ou est que ça la paix pour tout ya. Ceux qui, les autres sont là, les femmes réclament qu'ils puissent avoir égalité dans le gouvernement, comment, surtout il y a la prise de décision, que les femmes puissent se retrouver là. Si les femmes ne votent pas pour les femmes, qui vont voter pour les femmes? Qui vont voter? Nous aimons beaucoup nos maris, nos enfants, nos garçons. Mais, vraiment, papa va aller à ça, je sais qu'ils sont là pour nous soutenir. Mais nos maris, je parle d'abord des maris. Nos maris sont égoïstes. Nos maris qui sont les papas de nos filles, ont préféré atteindre à moi aussi, à comme un licencié, moi c'est comme un directeur quelque part, moi c'est dirigé quelque part, mais moi si il y a un licencié, à ça de l'autre, papa, il a nous seuls, alors soutenir nous sauter. Soutenons-nous entre nous. Et puis, apparemment, les statistiques sont montrées que, vas-y, dans les Canada, il est guéri. Donc, ça veut dire que ceux de notre ciel à l'envoi du Baya, on dit la chose à soupa. Et puis, il m'a dit, sur la place, la guerre là. Elle a peut-être ce point, c'est la guerre de l'homme ou femme. Mais ce qui est place sur le famille, alors ça, on va jouer. Les mamans, il est temps que nous puissions nous lever. Nous avons des filles. Ceux qui disent ça, ma maman, les lots, te suis, ma poste, ne va pas la décision T. Pas dans la vie solo, on continuera à garder. On continuera à Congo. La femme, c'est le développement. Tout le monde a un rôle. Maman a tout et ça là. Ata papa, Azar, le nous on n'est pas dans la famille, très bien éduqué.
Nous sommes des êtres où nous avons payé pour passer ça le coup. Tout soutenir ma papa, le quoi va être semblable, où il a origine, mon combat va passer ça la mission. Et pour ça, donc soutenir ma nation, notre nation, et qu'on reconnaisse que nous avons eu des femmes. La nation pourra se relever. La nation pourra se relever simplement parce qu'il y aura la majorité des femmes ou l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'instance de décision. Dans le Mali, il n'y a pas de pour la salle à théâtre. Mettons en tout cas quel sollicita, le mois, il y a femme, tout aussi cerveau, mais la femme ne doit pas arrêter avec ses actions. Après ça, il doit aller dans le colombo, après ça, il sort on a 2 mois, on a 3 mois. Pourquoi pas voilà l'année 2000. Nous avons vu ici que notre lutte a commencé depuis 1800 à accueillir ma fruit. Donc, on va l'appeler comme donc les femmes, nous allons dire, mais tout ça l'action des femmes, des associations. Après ça, nous sommes prouvons à nos hommes, à nos garçons, vivre comme heureux. Dans mon fini, dans le Zaki, dans problème, dans papa, dans quel est mon fini, dans nos hommes, dans les bateaux, quand il y a des amours, avec la réconciliation, papa a reconsidéré du coup, aussi qui va bâtir sa maison. Mais l'insensé, la renverse de ses procédés. La destinée, la mission, la destinée à la mission. Moi, c'est à Ranassi. À Obama, on va dans le poste. Aux Obama, ni. Oh, non, moi, je suis personne qui va faire un baba. Ils sont au bas, tous au banga, tous au banga. Maman, il y a du concept, biso parce que qu'on se soutenir. Biso, on a escalier pour la baninga moussous. Pour escalier, baninga mati, à Komikuna. Tant à Komikuna, à Tchelo Boko, à Banikosani, au Benda. Donc, femme forte, karaté, maman Boulobaki, bisognos de photos à ma femme forte, ma femme d'avenir, ma femme ambitieuse, autoliki, lobito comme banane. Autant la classe, autant qu'il y a eu ici dans Baninga, les lots CFS, il y a ce n'a biso côté dans ce à ce moment là, c'est la biso de Sisanaï. Benga na lobara musale zati. Au moins, à moi, on autant malgré à bani moi si. Mais moi, c'est aux pourquoi? Alors que nous avons la capacité, la potentiel, nous avons qui peut nourrir une famille, qu'on soit penda, qu'on soit vivre, dans la moitié une femme forte. Yo dis que non, mais à partir à l'élo, maman Mireille, maman pasteur, Balobi, biso pasteur à la belle chaîne, biso moko, escalier tomi matissa. Toza, ma papa c'est ça 65% de la population femme, mi bal bainasi. Mais bazo gagner, ce moment ni parle non tiens mon commentaire, OK? Au moins la mobile soit du pouvoir. À comme on a 4 femmes, 4 belles femmes.
Même moi, si, ça va se pouvoir. Vous comprenez que moi qui suis pouvoir, donc, à cause pas, il ça, ça a l'air de choses. Parce que ça a l'air de à gauche droite. Mais maintenant, à gauche droite, il faut quatre à prime pour faire ça, après ça quelque part. Donc, nous, les femmes, nous devons nous révolter, tout le baquet, tout ça. Force, mon qu'on a beaucoup de l'ennemi, ma femme capable, ma femme dit, beaucoup de ça et côté. Quand il y a une politique, il y a une clôture, il y a moins de la femme. Mais si on se va tous soutenir, on va pas pour que les libos, dans ma place aux alicicoles, il y a qui n'a moins traité. L'anda va commandement à femme forte, vie ne peut changer. Comment le quoi, moi, c'est Marie de Magdala, à la qui tombe, à la reconnaissance, Moutou a salé un bolam, si quelqu'un a fait ne peut pas saler bolam, moi, tu as ma lasse, n'a tombe la porte à reconnaissance, parce que nous avons reconnaissance. Vous voyez? Ah, Babi, ma maman, on peut pas, 50 liberté dans la barreau. Babi, biso, dans notre travail, on peut se biso, on diminuer tant de travail. Bana la biso, ma maman, on a donné la caca, pour la bande, famille. Donc, maman, au thème, où il y a biso, maman, ceux qui ont salé, on a maé. Janine Chibola, artiste, comédienne, metteur en scène, etc. C'est pas ma casse, ma maman, félicitations vraiment, na initiative où ils ont madame Mimi. Il y a mon tourne, et maman Milo Lobi. Donc, Tokoba, la ligne vraiment souhaite que Tokoba, et à la rencontre à l'Ibosoté à Soukate. Toujours c'est la même invitation pour proposer bien belé pour que le développement et mon surtout la jeune fille, Mayaka belé. Donc pour ça par tous les moyens, il y a pour atteindre vraiment couche nyonso il y a ma maman pour que doit avancer. Merci. Merci de mettre exprimer Kanda. Oui. Parce que maman ni so expliquer nga vraiment maman de ngeza ça le ngeza les tonnes parce que maman elle kani awa batu muke bayoki amu et ça fait mal parce que ba jeune fille bayembi na bengi bango ata mambu de banoye la maison n'est pas loin ngabi rapidement boya nomba boyemba. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses comme on sous bazar bien, mais je vais s'exprimer parce que même le temps. Mais j'ai l'impression que nous avons la prière à la maman. Parce que Dieu nous a tout donné. Des fois, Dieu est très révolté contre nous les femmes. On nous a inculqué une chose que les sous moi côté par moi si totika na ngo biso ne donc côté les sous mais Dieu a déjà réparé ça, n'est-ce pas? Et côté qui c'est vrai mais attendez avec été ngam na une femme pour moi là côté les sous moi y a pessimiste va pénition nyonso mais à mon ira pessimité oza sous nanza makoti na Yesu takitika mapata et critiquer fuma bikanga Yesu na ye. Azana capacité on a dit. Et pourquoi il est passé par la femme? Il est passé par la femme, c'est la femme qui a encore ramené le salut. Abotami par la femme, moi si vous avez venu na milice madele, car moi si vous avez beaucoup la éducation, na 12 ans qui na temple, car moi si vous avez gagné. Yo, son on a le coquité. C'est encore la femme qui est éduquée. Parcours na ce sont les femmes. Yesu akufi mutaleli makasi, c'est la femme. Yesu aseki mutakina kuna, c'est la femme. Moi je pense que Dieu ne nous écoute plus. Maman le dit, dernière mission, j'ai déjà payé votre péché. Maintenant, allez travailler. Allons travailler. Merci. Constantine, maman c'est
souffrant te ezate makambo ba kopesa biso indulgable eza makambo oyo ya vie na biso. Merci ba mama na tokomi na suka yango mpona ke ozomona biloko par rapport avec photo ozomona biloko libanda na mwasi mais soki ozoba biloko wana nyonso ezoyosaki emonte bilamba na biso toteka yango cher baproduit ezoki oteki po ezala range e nalingi susu na encourage mama moko azawa ngaki ntango nabandaka na un petit client ezalaki nano étudiante nazotanga melaki na mpe na badifo oyo namoni nazozanga difo omonaka biso ozangi 500 francs 1000 francs ozozanga yango natelemi na revolte na bi jamais nakoki kozanga bakoma mike oyo te tanke naza na maboko nza bapesinga eye kosalaki mama aza na ngola atindaki ngai 50 dollars nalobi atindelaki yango mpona bafrai na ngai ya nini ya transport mpona kokenda ya université ebi non oleki nazwa yango nafuta bamboka transport nazwa yango na balisango na commerce sur 50 dollars wana nakei grand marché nasombi basak mpe na basi nasombi yango 5 dollars naye nakotisi na 20 dollars ntango nazwi bénéfice ekomi 100 dollars nasombi so bachemise moko ya basi nakotisi yango nateki yango na 20 dollars bongo emati lisusu ekomi 300 dollars mais narakontaki mo badifficulté par rapport à le film basi plus ça komona adefi biloko ya bato mais mpo apesa mbongo azotalela motu moko apesa ye mbongo namoni bongo na bima temo azosankote badifficulté mingi kota basi nakota na biloko mibale naye kosomba nake kaka grand marché nasombi bachemise tomoke nazala plus nalaki na montre nazala na full gospel bato bayeka yango eza nini église te eza nini communauté des hommes en pleine évolution maintenant kuna eza plus mpe na bato oyo baza na basociété parci par nde nazwi nakomi kotekela bango so nasoki bachemise omo okoti na 30 dollars 25 dollars 50 dollars par na mati nakomi na 500 dollars komi soko koteka bacheveux baveste costume na bachaussure nazosomba pa ya bawest africain nazokotisa nde kongo mati epuis nakotisiko na commerce ya tiri nakomi kosomba biloko na tiri nazoteka ntango nakomosomba biloko na tiki naoteka awa jour moko kaka na secteur na biso namoni esika moko bazotonga bandako baotonga bamaison commercial donc bino nakende kuna naesa oke babomela ngai maison moko nayebisi bango mpe eyosa bakobenga maison moko me baesinga lobi condition ezaki tokozwa mbongo te me tokozwa mbongo soki tokomi na étape moko oyo toyozwa ngo mpo tomoni te. Bonsoir. Merci. Oui, eza kaka initiative na biso moko ba mama. À partir de maman Annie, il fallait qu'elle intervienne jour à journée internationale du théâtre. Mboule Beta a intervenu raté. Alors qu'elle avait beaucoup à dire, beaucoup à transmettre aux femmes du théâtre. Ndé na partie wana na lisima nango to ko salisanga na biso et puis il y a ba femme des arts sur scène. Yango ndé na yango to baki clôture à moi de la femme mars até sili tozaka na moi basuka nango biso pe photo solana basi. Malheureusement to benga ki basi à théâtre belé baye mukie tozaki na posa solana bango donc ezalaka initiative di solo yaki et puis yango wana eboti mbuma. Mama milo kobandaka eloko ya malamu nasuka okomi esika mwasa zalaka makambo ezangaka te en plus mpe bazolobaka mwasa tomaka mboka te ndenge eloko na bino ebanzi ekoma oyo alobaki oyo asima yango eloko toboyi tolobi ke mwasi aza bongo te mwasi oyo aza na bapotentiel
potentialité ebele mwasi o atangi aza na mayele na intelligence na sagesse akokokende na bafutilité te mibali bazoganye biso mpo baokanisa toza faible so balobi na biso kaka ye mwasi atongaka mboka te non mwasi atongaka mboka femme artiste azali mwasi comme toute autre femme aza na ndenge moko na femme politicienne na femme journaliste na femme médecin na femme avocat donc femme juriste biso nyonso tozaka na kati ya société tosala misala tolingi mpe toprouve na monde que mwasi ya théâtre aza moindre te nde na yango tolingaki to expliquer na ba mama na basi ya théâtre place na bango na société eloko ni bakoko sala donc yango wana eza penda etinda na biso to transmettre oyo biso to zwa to pesa pe bango po to za égoïste te. Merci. Bonsoir Yaya. Likanisi euti na makanisi ya bato ya ba mama autovandaki nous nous sommes dit que esengeli na biso toyeba kopesaka na bato otoza na yango tango nzambe atie likabokati na yo yeba kotransmettre yango mwasi oyo aza forte eza mwasi oyo mpe ayebi kotransmettre oyo aza nango epai ya basusu tosanganaki tovandi tosololi lisange ebotami tango lisange ebotami fo esani fo bokende na pratique bana ko pratique bana ko sangisa ba mama pe toteya na entre biso ba mama pour que lobby na biso ezala meilleur parce que tozo militer kaka pour que lobby ya mwasi lobby ya bana biso ezala meilleur. Est-ce que l'autre peut continuer en tout cas makanisi ya koloba ete mwasi atongaka mboka te eza makanisi ya kala lelo yo biso basi tokoma kotonga parce que biso basi tokoma kosala ete makambo ebele kende liboso même nga mpe nakotaka likambo yango doute likambo yango nayebi te na yango abimisa yango na ebandeli nango nani créatrice ya phrase wana parce que kaka bato yango akala babimisa phrase ya koloba que derrière un grand homme il y a toujours une grande dame qui veut tout simplement dire que ceux qui moi c'est azali makambo tambola malonga ceux qui moi c'est azali ndako ezalaka soin ceux qui moi c'est azali bana bazwa ke éducation ya malonga voilà donc tokokende nango ti na suka na lisungi ya nkolo aza na biso donc toza balongi tolonga entre pour tout makambo koloba ete moi ça tongaka ndako te na ndimi te ekoyela biso soki ekoyeli biso nous sommes de femmes fortes tokoluka to réparer enfin que to sauter ba oyo kokomela biso pour que to avancer na oyo toyoka na kosala. Merci maman Ngoudi. Évolution ya ba zembo na yo kitoko bimise biso na mona évolution ce qui ne font pas makasi te na éviter les anonymes banzembo eza j'en profite na nzela ya singa na yo ya écran na yo tchelinga liboso nasenga na balinga maman Mbudi que maman Mbudi c'est une chanteuse oyo azo glorifier nzambe asabimisa banzembo ya kitoko eza na YouTube wana so beti Mireille Mbudi ke bima bo consommer yango eza malamu mingi makambo nyonso bakima na ombango te bakina na malembe e na lisungi ya nkolo biso nyonso ezalaka nkolo tango nkolo atie loboko soki nkolo abi abeti ngonga nganga ekomi ngonga ete biloko oyo na panza sango nao parce que popandi sango ya solo ezalaka Yesu mwasi anga na bengake les grands songi soki Yesu abi asala songi ekende ti na suka mokili ye mei nde apesaki makabo ye mei nde atiaki loboko tokoka koorganize mpe tosala album wana oyo ezali déjà na ba YouTube pe na ba plateforme à téléchargement ya musique do ye mei pe lisusu kaka kosala ete ekende partout enfin que sango na ye Yesu mwasi ay continuer ko panzana ay continuer ko salema ay continuer ko kende na bipai ndeti sur YouTube so beti na Kin Express toza kuna pour beaucoup plus de facilité so beti ka Mireille Mbudi ebima ezebele ozwa biso. Merci Yaya. Bonsoir.
femme ndenge ayebi femme akokokana mibale akotelisa no de un euti kota nani po organise bamama ebele bavandi bayoki mpe conseil. En fait, likanisi euti du fait que nous sommes des éducatrices, toza artistes comédiennes, namusa na biso ezaka na part makasi ya éducation. Et donc nous étions dit tout aussi à mois de mars. Mois de mars, c'est ça mois où ils allaient dédié na moi si, na activité à Bassi, na réflexion à Bassi. Voilà pourquoi je suis le Bélaki en tant que femme éducatrice, femme leader d'opinion. Donc il ça la nini pour que tu ko marquer pétant na biso. Nde tolobaki que non bon, voilà to benga Bassi. Solo là na o etali ki bomwasi to la kisabasi place na bango ezakanini dans la société to la kisamwasi que tant que azali ko sala oyo société azali ko zelaya sala te, c'est une trahison azo trahir mboka na ye, azo trahir mission na ye oyo abotamela parce que déjà, nous avons vu que Naibandeli Naedeni Nzambe alobaka na mwasi ke azalaka mosungi ya mobali. En tant que mosungi, la femme actuelle azosala nini, alors que on crie au désespoir partout. Donc nous avons voulu montrer aux femmes que tant que baotika la passive devant bakolela nyos ezana mokili, bakozala ba traître, bakoye bakotra. Là pourquoi thème na biso ezaki la femme et la trahison. Maman obandaka bisanga mo malamu. Donc bosangana mwasi mibale misato oyo alobi oyo azongisi elikanisi ya bien eye kopanzana eye koyeba likolo ya biyoka yoka balobaka mpe mwasi atomaka mboka te. Un petit conseil na bafi ya lelo bazoya na monde ya art ya théâtre bazobima kaka sur bango bino bosala bathéâtre bino bozoédike masi mais oyo tozomona éducation vraiment eza te bakomi koexpose banzoto na bango baye kosala théâtre to baye koteka banzoto. Un petit conseil mpona bafi ya un petit conseil eza kaka que malheureusement nous avons lancé des invitations ici et là. Il y a très peu d'artistes, comédiennes ou d'artistes qui sont venus. Mais il y a eu plus, maman, il y a l'association des baillés. Mais à nos enfants, à nos sœurs, au Yobazan, il y a art. Surtout, il théâtre, Toyeba, Tozabanani. Maman Boudi a lobby d'intervention, la femme arrêtera de faire ba bêtise oyazo sala kaka tango akomiye ba soki azanani parce que ce muto ayebi oyo yazali nda koyeba comment kotambola. Mais avec l'association nous allons désormais kosala ba série ya ba activité pour na ko instruire bana na biso pour instruire biso moko pour que vraiment musala na biso ezonga na valeur nango pour que la femme comédienne azonga na valeur oyo et ponaye. Vraiment c'est tout ce que je peux dire à nos filles. Lelo tozo sala o tozo sala lobby peut-être lelo poto ana na bana te lobby toza na bana esengo kozala nini mwana oyo boti amona bolumbu na mama na média ezosekama tozotalama na mutu nyonso. Donc toyeba que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ce qui jeunesse yebi lelo ko se comporter bien, vieillesse et koyeba ko sepela na destinée na ye.
façon ezala pe bamama bavandi bayoki conseil bientôt okoluka bapartenaire baya osoutenir yo na richesse oyo tomoni basouteniraka makambo bien boye En tout cas, en toute honnêteté, l'activité tosali lezaka ba effort na biso ba femme ya théâtre. Il y a eu maman Mboudi, il y a eu maman Milo, il y a eu maman Janine Chibola, il y a eu nos filles au Baza, bana ya groupe Simba et puis bana ya Ina. Ba effort ya ba maman Kaka Bisoana avec le président Elombe qui nous a soutenus. Oh, il peut vraiment soutenir Ezaki Makasi pour Nabiso, mais Tozui soutient Moko Moussou soutien. S'il y a des gens, s'il y a des mécènes, il y a des gens qui ont de l'argent, la culture, il y a Ronde Moutezara, image, il y a nation, il y a Mboka, il y a peuple. Ceux qui va kosepe la kotia Mboka, pardon, misolo na bango, ba moyen na bango, matériel na bango, na action oyo et kozala malamu mingi. Mais pour l'instant en tout cas nous n'avons eu le soutien que Yabato Ototangi. Ouais. Non, non, en tout cas, ma série, il y a ma rencontre au Ekozale Belé. Ekozale Belé, c'était la première na série, il y a plusieurs au Ekoya après. Tozu ba numéro, en tout cas, toyebi que le besoin est là. Tozo kota, otoza déjà na année moko électorale. Que les mamans doivent être suffisamment enseignées pour que duper bisoli sous-souté. Nous savons que ces enseignements ils ont vraiment motouya pour que les mamans ne soient plus dupées. Il est temps que ma maman bakokakoye bakosala ba choix oyo sengeli. Il est temps. Nous avons vu des mamans, Tomona, maman Janine Mabunda, Azala na Assemblée nationale. Mais cette maman-là, pendant que Bazoko démettre na ba fonction, les femmes, nous avons été passives. Pourtant, nous avons eu une représentativité makasi na niveau de la présidence et Assemblée nationale. To salanine. Totika. Tomoni lelo, eza ba maman Makasi le kola, maman Bestine Kazadi. Aza présidente il y avait club, telle équipe le quoi avec club. C'est une femme qui est à la tête. Donc c'est pour dire que les mamans, nous sommes là. Tofungoli misu et tokoye bakosala oyo koza malamu pona mboka na biso. Merci beaucoup à vous également.